Ah oui, et indeki mabe week-end eleki ezalaki somo accompagné na forte foule constituée na base na ye ainsi que famille politique na ye ya Alliance des Congolais progressistes ACP, parti cher, il y a son excellence Gentilini Bilambaka, la dame battante, la dame de fer, plus que maman sociale, madame Sarah Biemé, akendaki ko remplir devoir civique na ye na centre d'inscription ya commission électorale nationale indépendante na école catholique lycée Tobongisa na commune Yangaliema na circonscription électorale ya Lukunga. Lokola mwana mboka nyonso la très distinguée Sarah Biemé akotaki na salle a remplir fiche na ye puis apasaki empreinte na ye donc ba formalité nyonso esalamaki puis na kobima na ye nde apresentaki carte na ye na population. Prenons parole, la femme battante Sarah Biemé a remercié la population oyo ya accompagné qui est na bureau d'enrôlement puis a lancé qui appelle la population ya commune Yangaliema en particulier pe ya Lukunga en général ba kende ko s'enrôler massivement afin ya ko kende na ba élection pe ko pona ba dirigeant et surtout selon vision et autorité morale ya ACP ko pe sa majorité parlementaire na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gentilini Ngobila, qui supporte aussi la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Banangaliema, en tout cas, to participer makasi na makamamboka, surtout na ko s'enrôler pour to kende ko voter après. Donc nous konga mobimba to s'enrôler pour to kende ko voter pour maloba na biso et compter. Tala na ba congolaise pe wa congolais puis na ba kinoise pe ba kinois ba habitants ya circonscription électorale ya Lukunga message ya madame Sarah Biemé plus que maman sociale elekaki kitoko avec un pacte paix idéologie. Eh que yo. Oui.